Yo ebili kamba Bible awa pasteur vraiment tout ça a combien de chrétiens na Congo. Comme le président de la République, comme le président de la République. Voilà. Attends la Bible, azamuto ya Bible, ozomo na même première dame ba onyus bakenda mangomba. Est-ce que le kamba Bible c'est kolobela nano batangi Bible te papa journaliste Bible eza na maloba mibale nano batangi te. Et puis Bible africain oyo to kende kotika ngo na parlement batanga bayoka maloba o Vatican yemoka alobi. Ndenge nini lelo ba pasteur bazana bosembo te. Ndenge nini ba pasteur bakieti na makambo ya ba election bakie ko pona moto na bango balingi. Pona lokoso ya mbongo basali ya nzambe bakobanda kokufa banda lelo ti lobi bazokufaka pe ba onyonso bayaka na television epa na yo na lingina na lakayo bakobanda kokufa moko na yebisi yo ya solo po lokuta eleki na bango mbongo bakendaka kuna po kozwa mbongo po batre mboka na biso na vote tango bakie ko voter il faut babimisa moto oyo lelo ba population evotaki ndenge ni babimisa ka moto oyo population ba votaki te banani baza responsable ya vote ba pasteur no basali na nzambe no ndenge nini bakoti na lokuta ya kosala makambo ya satana batiki makambo ya bonzambe basale la nzambe ya solo liwa ezoyela bango ya kafu bao nyonso balekaka na television bayaka koloba ba père spirituel ba pasteur o balobaka na likambo ya indépendance makira ya bakoko egangi il faut babanda kokufa po baza bato ya lokuta Mbote mokili mombese koyeba ki boze belé bozolanda haut-parleur kokoriko na banda kuna bino benga papa benga mama bande ko na ngai bozali ebelé tozali ko sepela pona confiance pe fidélité bopesa na biso ba oyo batala ka biso pe mingi tellement que mikolo tozali ko beta sete ke bo s'abonner bato bande ko mingi ya makambo ya veille oyo balinga ko s'abonner te batala kaka mais nazo sepela ba o déjà baza ko sala yango yo non osali tozotala biso s'abonner parce que haut-parleur ezali esika ya bato mayele donc ceux qui vous allez se reconnaître étant que moto mayele c'est ko fan sur la biso na TV soit téléphone na yo déjà benda yango s'abonner c'est une manière gratuite ya ko soutenir biso pourquoi pas au lango pe na ko aimer na ko commenter na ko partager vidéo et ça la vraiment malamu mingi et ça là que ba dongolo miso o balingi que mosalo ko continuer te bazwa pe bazwa stop na grande famille to ça lango o bino pe bozali ko tia biso maboko na ba ndenge ebele lelo tozali na pasteur lokelemba awa boza ko yoka que likambo awa ya ba bible boyo kina yamba ki bande comme susu o ba meke pe ko talisa bazongi un peu na base par rapport à histoire de koya bakoko na biso pona ni bakoko na biso bakoya ki koya bakoko na biso par rapport ya force bazalaki nango e bandaki tango bakomi kondima makambo ya batu misusu c'est-à-dire que bakomi koloba kozoba information batu misusu bayibaki bandeko na biso bamemi bango pona bango batangisi bango munoko na bango batangisi bango religion na bango ba baptiser bango et ba zongi awa bakomi ba traître pona bakoko na bango pona bandeko na bango ba ye awa bakomi ko convaincre bakoko oyo bazaki awa à l'occasion de la histoire il y a roi Zingankuvu na mona nae si je me trompe pas Zingamvemba o wapi yeta mazongi a convaincre papa bite papa basango yo tope barambo ya bible balaxi biso ça bien mamba ba catholique ça bien tondi mayo pendima roi ndimi azui batem ndeko kueya ko banda shit yango wana batum susu pe balingaki susu te ba o balingaki na makambo wana te depuis kala nde ba place ba royaume pe belé botamaka batu na batu bakandaka na ba ko na bango ba o pe balingaka te mais na suka nango Zingavemba oyo amema histoire yango oyo amema asalaka mosala pona mindele pona ko convaincre bakoko na biso ya bakwa nyonso yemoko bakataka ezolo bakataka loboko en fin de compte royaume na biso zaki marginalisé tilelo to kuya boy. Alors bande ko batuni question balobi que ba mangomba oyo ezali komemela biso bible soit disant que y a des solutions na biso ya bokoko na biso est-ce que vraiment ba yebi histoire to ba yebi histoire te ya conséquence il y a livre il y a bible il y a ba 5000 susu babi que bateau o memara bateau o memara ba koko na biso comme ba esclave na ba pays mususu ba historien ba talisi que bateau wana na ba preuve ba komara kombo nango bateau il y a Jésus ba komara kombo nango Jésus sauveur Jésus Christ il y a on des ara comme ma bateau
vraiment na utaki pe na Zanzibar na kepe komona pe ba makambo réellement ya solo. Bon, bande kwa kita wala bazali a pasteur Lokelemba bango ba simba ka Bible au moins a ko répondre pe na ba mituna na biso pona ko meka pe ko expliquer na mokili mobimba pasteur Mbote na yo. Mbote papa journaliste. Bonio. A kimia esengo ezali pona koya ko expliquer bato penza oyo bazali ko yeba te bayeba. Pona yoki banda na sali ba émission pa na yo Congo baza ko telemela ka likambo ya Bible. Mais makambo baza ko sala ya mabe o penze BBC penza image ya indépendance na biso baza ko telemela yango te. Donc Bible nde koma siko poazo mais il faut ko tanga Bible eloko nyonso il faut ko tanga nde oyeba soki biso lelo to simba ka Bible eza na tina. Il faut to tangela moto akomaki Bible ba faute na ye na ba raison na ye. Soki to tangeli ete de moyepe ayeba ki biso na eto silana ezate. Bible eza eloko ya motu ya papa journaliste. Bato batika koboya Bible. Bakoko na biso basambaka na mundele na loani. Eloko ni etalisaka tozwa indépendance. Tozwaka indépendance na nini? Prévenir. Mundele asambaka na bakoko na code pénal nini? Na Bible. Siko baboya ka Bible pona nini? Il faut batanga Bible. Voilà, il faut battre la Bible. Voilà. Et vous allez un peu masolo sur la awa et longo n'a pas ça Lokelemba ou à répondre na ba mituna na biso o ba ndekonyo so bazali ko tuna pour que ba ko koyeba un peu marambaro bien. Bato mingi kaningo lobby, ils sont pas d'accord, ba misusu baza d'accord. Ba misusu baza d'accord te na ndenga mabete mais ba lobby que juste que bo reconnaître que vous allez ba chrétien. Bongo te. Papa journaliste merci. Biso toyebi na makanisi ya bato ndenge bakanisaka pona kati ya likambo ya indépendance ya Congo ebimaki bikipe mibali équipe de journaux na équipe de Bible. Équipe de journaux nde ba traître bato ba traila kimboka na biso Congo pe Afrika lelo baza ko défendre mondele ti lelo. Équipe de Bible nde équipe pesa ki Emeli Patrice Lumumba discours ete kanga mindele po basamba ki na mondele nde na Bible. Yango moni na ye lisusu lelo na deuxième Bible africaine. Moni il faut batanga Bible africaine ba yeba nini ezanaka yo zoboya nano tangite mais ozoboya kaka eloko nini ozoboya Bible eloko nini ozola kisaki oboyi boye ce na Bible africaine na ye na Bible africaine po batanga po balobaka na munoko sa preuve il faut ko tanga Bible africaine batanga nano Bible oyo ya liboso baboyi. Oh, Skoko yoso batengi yango baromona nini baromona verset ya Ilombo chapitre combien to bakutaka Matthieu ba Luc ba Isaïe bakuta déjà eza classement oyo Vatican sali pona ayebi ke mosala na ye sili na Congo pe na Afrique esengeli Bible na biso moko ekomama yango bakomi Bible africaine eza na ba page oyo ezotinda ke ba Bible na biso ekomama ba Ilombo chapitre moko na verset moko bakoko Kimbangu chapitre moko na verset moko il faut Bible na biso ba africain komama siko tango bazobo ya Bible. Mais est-ce que eza vraiment Bible africaine? Eza Bible africaine yango mais ba kombo na nyoso tangi zate na kati eza africain par rapport à quoi? Eza africain par rapport à maloba Vatican lobby maloba oye moka lobby nde eza ko kwisa bango pe bandeko na biso ya senko baza bato moko yo mosala na bango des esili ba Bible oyo ndenge komi na Platon na yo bayeba ke mosala na bango esa nini esili depuis 2016 ba obomba likambo ba olinga koloba vérité te siko bandeko baza ko telemela Bible soki batangi te bakoyeba ndenge ni ya kolongola catholique na mboka na biso po mosala Vatican déjà yemo kasi. Mais bandeko o pebele bato batangi yango ba chercheur bato belé batanga Bible parce que mutu nyonso to ba 80% to pe 95% ya population ya biso bato babima na ba famille ata lelo bakubaro bakoma bangunza ba bima na ba famille chrétienne to parce que mosala sala yemaka tellement makasi 95% soit ba misusu baza ba musulman soit ba misusu baza ba chrétien mutu mso ende ko bima ndayo ko makita wala ayo ko ma soit ayo ko ma ngunza ayo ko ma ainsi de suite ayo ko ma mais bato nyonso ba utaka ba yebili kambo Bible mais problème awa pasteur tout ça d'abord tout sur la face à face toujours comprendre un peu parce que notre côté un peu intro nango intro ils ont relobé la likambo ya Seigneur sauveur na biso Yesu Christo karani wana bino bozo ko prenez toujours kaka même makambo wana kaka parce que bozo condamner catholique na nini ya atangi Yesu abemeli Bible yango bino pe susu pe
Ce qui est besoin de réprimander par rapport à l'autre, mais besoin de garder quand même. Ils ont relaxé. Papa journaliste. Nazo regretter mingi pona ba Congolais. Natia ka mingi Afrika mobimba te pona on atamboli na ba pays mosusu ya Afrika te mais Congo esika likambo ya mokili mobimba ifandi eza pasi. Yesu ango bango bazo kanisa Yesu penza azanani. Yesu eza liloba ya Nzambe. Moto ya ndimi liloba ya Nzambe ye wana nde Yesu. Yesu bao kanisa oyo batie wana photo. O batie photo ya mondele nde Yesu. Mais Mondela ayebi ki azape na photo ya Yesu ya Afrika noire ayebi yango. Mais c'est ça la Bible bezo présenter zo sera Yesu ka o wana ka ya. Na lobi biso to présenter Yesu wana te. Oyo bazali ko présenter Yesu wana bato bazali ko saela Yesu ya mindele propagande na bango nde ba mesana ko saela yepo bango bayebi valeur ya ba Abraham ba Isaac ba Jacob ngana yebi Abraham na Isaac na Jacob te baza ba koko na ngai te. Funga na reconnaître ba koko nango ba bundaki pona ko sengela nga. Siko bato na mouvement na bino botan ki sara bango nani. Abraham, Isaac par rapport à Bible bosan nango to Papa journaliste, biso na mouvement kitawala. Faut talisa bato bo pa koko na biso o ba bunda ki pona likambo ya indépendance. Ko banda na barab tiko ya kokoma na ba Belge. Ngana ko ikotangisa ba Abraham ba Isaac ete na mais Bible yango na kasi ba Abraham ba Isaac o bozo conseiller bato. To kanga ki bango na Bible na bango. To kanga ki bango na Bible na bango. Po balobaki nini? Il faut qu'on yeba eloko moko eza koleka na kati. Koboma moto te, bango babomaki moto. Bakomi na Bible non? Il faut totanga Bible totalisa bango. Biso totanga Bible awa pona biso totangisa na ba Bible awa te ke ona yeko Congolais ayebi eloko te. Likambo ya indépendance ayebi tina na yango te. Muindo do nazoka mwake to ya kawa na plateau bato na maloba na bango. Liloba oyo ezalaki moko ekiza maloba mibale te. Te me bango basiri ke bo sangana. Mais ce qu'on s'engana dans la sorte que mon que mouvement qui t'a les reproches à Mamson l'église qui m'banguiste mais apparemment bangona mouvement qui m'banguiste bazar presque n'engé moro parce que bazar na touche ya christianisme c'est à dire qu'il va sentir un peu touche influence il y a mondele natan wana que kota kibino nyonso. Papa journaliste bango kuna pe bazolo bela likambo Bible bino pe bazolo bela likambo Bible bosana bino ka ndenge moko kimbangiste na mouvement kitawala nde bato babundaki bongo nani mususu wana za ko déclarer que alingi Bible te pona yoki ba église nyonso ezali awo etanga ka kombo ya koko na biso kimbangu babenga kaye Simo Kibangu direct te babenga kaye koko Simo Kibangu pona zalaki na ye na hôpital ya Ngaliema. Ozalaki na ye. Na mona na kina koko Simo Kibangu abimela kinga yaki koyebisa ngai na makambo nyonso na yaka koloba keza lokuta te za vérité. Ah, nazoloba yango mokili ezolanda yango. Koko Simo a reproché yote. A reproché si olobaki azamongo, si olobaki azamongo. Si na loba makambo tango abimela sko na mama ye. Alobi Congo po ekende malamu atie liboko na yebo. Ba onyoso a sepeli ne loko moko na lobaki alobi na sepeli na ye ko pesa yo liboko na ngai po olobaki bien ke moto nyonso atanga ka kombo na nga atika kotanga kombo na ngai soki olingi obenga ngai benga ngai koko Simo Kibangu soki ozo benga ngai Simo Kibangu direct na oyate pe na osola na yote. Voilà c'est le message oh message koko Simo Kibangu apesi ngai na yebisa na mokili. Babenga keso Simo Kibangu te direct. Babenga kaye kombo na ye koko Simo Kibangu alobi vérité. Alobi pour les bazo manquer respect donc bazo manquer respect. Bazo monelo ko Congo Afrika toza ko koya na spiritualité na biso ezali nini to yebi valeur ya bakoko na biso te. To yebi mission na bango te mais to linga mingi koloba. Na yo kakaoka mouvement ese ngunja ezali mouvement mais ça mouvement babunda bangunja babunda pe indépendance. Ouais, ils arrêtent église qui bangi c'est ça Kibangu wana eza mibalo bieka moko. Mais c'est le mouvement ngunza nde babundaka. Ce n'est pas l'église babundaka, ce n'est pas l'église Kibangu. Église qui bangi za bana nde siko nde ba église siko to luka siko na luka na yeba. Église na kombo ya moto wana nani entre église kimbangiste na mouvement ngunja na Nikolo kombo ya. Et ça le rôle là et qu'est-ce qui s'est passé ça le rôle là bino lelo a descendant ya Ilombo pour créer ce koyo église songolo mais ce n'est pas que Yemoko a créé qui église la différence. Papa journaliste ko zongi sangai simate tikana kende liboso pokoko nangai Simon Kimbangu David Maromio Solobara eza exact eza exact eza lokutate
pona moto nyonso a réprimander te le baga ça alobi nanga te ke na lobi lingala ona loba mabete alobi bien awelela ki miracle mais justice ya samba ki yango te po boyebi yango na discours ya Emily Patrice Lumumba koko Simon Kibango akufaki na 51 discours ebetami na 60 nani atikala ki po asamba na mindele na suka poto zo indépendance alobi yango bien mais kozongi sanga simate tika na kende liboso po natalisa mokili tina bazali koboya Bible ezali nini mais balingi Bible basimba kape ba telefone nyonso aneza Bible eloko nyonso mondele asala eza ya mondele ye muinda asali eloko moko te o ya koboya mondele lelo soki biso to simbi mondele sur asali téléphone biso to ko ma Bible na biso to ko na maloba o ya loba quand même europexate bat basimba téléphone dans le sens que matière wana bango mindele bazana matière nini osala ka téléphone to mitu na siko surtout bani to mitu la question même Bible ngo bango bana histoire nini que o ya biso soki utaki pa na biso te omoni siko bino mo ka bokwe na motambo po bozobo ya Bible Bible ezali eloko oyo babengi yango preve otokangaki mondele po atika Congo pe Afrika noire. Oh, tozala nango jusqu'à quand? Bon, olobi bien. Batanga Bible africain po Bible na bango, makambo na bango esa nini ekende. Tozwaki indépendance politique, économique, culturelle na religieuse. Tozwi kaka politique wapi politique pété ça parce que toujours pas indépendance surtout comme total dans le fond parce que boyebi que toujours indépendance il faut to senga indépendance indépendante et voilà on indépendante on dit mi maloba on na loba que toza indépendante bango mususu côté na bango balobi que non par rapport même à mouvement qui ta walendo loba so qui implique que bango so basenga qui indépendance so ndenge nini tout ça mais toza indépendante c'est-à-dire ça lukuta pour le basco ni baloba malamu baloba malamu bayebi ndete faut na sosolisa ba tozwa indépendance soki tozwa ka indépendance te discours ya le 30 juin ya Emily Patrice Lumumba mondele atikaka Congo pona nini eloko eza koleka eza nini bayebi moto oyo asimbi mikanda oyo ebimaki na le 30 juin wana mais est-ce que mondele penatika Congo ya solo mondele atika Congo ya solo oyo azongisi mondele na Congo ezali bino bana oyo bakoko babundela ki pona Congo pe Afrika pona gouvernement congolais ti lelo aza ko reconnaître mission indépendance to mouvement indépendance catholique protestant ba mission coloniale ezali awo musulman tipo marché na ye ayaka kosala na Congo ete koteka bakoko na biso na Zanzibar na sepela ki po komaki na mboka wana mais marché wana esalema wapi na imposo esika bapesa ki o promesse ke il faut koma wana masuwa oyo babanda kotia bakoko wana babengaki yango ebei barge na yango ezati lelo na imposo il faut koma na imposo ozo image ya barge ya masuwa wana bon ba église colonie ezali awo pona nini bazali awa na gouvernement na biso gouvernement na biso nde moto oyo aza ko coloniser biso ti lelo po mondele ye moko alobaki avakende na discours ya Emily Patrice Lumumba ilombo Pierre biso tokei boto sanjambe na bino malamu soki boto sinjambe te tokozonga na mokili na bino kolia bino banyama biso tobetaki bino fimbo panga mais bana na bino moko bakoboma bino bakolinga koyoka règlement obobimaki na yango te mwamba zelo mekisimba janvier baoyo bautaki na règlement na province ya Katanga bayebisaki bakoko na biso tango bapesaki Emily Patrice Lumumba discours bayebisaki bango bien bana nyonso oyo basalaki na mindele bokanga bango bazali déjà poso muindo makanisi eza mondele bana wana bakende na mindele na sima baoyo basalaki te bopesa bango loi obobimi na yango obokangi mondele na le 30 juin ete botelemisa gouvernement na mission kaka bana wana nde bato baye kozongisa politique pour nani alors to loba papa basala ki retard to comment tant bazui message wana action na bango za kinini tango bazui message wana ba mosusu bazalaki na kati wana ba défendraki bandeko na bango basalaki na l'état belge biso to kendaki kuna to betami to nyokwami to welelaki nde bana na biso sikoyo to kanga bango na mindele bakende pona nini eyaki kokoma lokola bango moko mwa polémique ekoti wana kisimba yebisi banga lobi ngai na keye elaka na bino ekomi molai boy po ba proclamer indépendance tala bino nyonso abokomona te ekozala
génération na génération bana na bino de ba omona elaka oyo nde lelo toza na indépendance cité mais boza indépendant te ndenge nini boza indépendant gouvernement na bino yango wana ezo bongisa makambo nyonso ko banda président Kasavubu ti lelo toza na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi boza indépendant te pona nini boza indépendant te bato baza indépendant te parce est-ce que depuis l'élection bando salema na mboka oyo vraiment quelque part on peut se poser par rapport à réaction sur terrain ya population est-ce que moto ba votera nde abimaka voilà bo bandi kozonga siko na makanisi ya gouvernement là yango wana siko soto koti dans le front bande comme ça ba ko douter na nyonso ya bokoko parce que on n'est pas indépendant mais indépendance en Israël qui par rapport à quoi siko nani si toujours nani aza ko bimisa bato yo ba votaki te ba bima ba kondi pe bato ba votaki bazonga sima mais kasi kaka bango na moni kaka bango ba église yango ezolobela na mboka kasi baza ko mettre bino nyonso en cause parce que pas telle église qui mbangiste surtout qui na ba politicien ba tel ba politicien car ningo lobby naza na combien de misa bana awa pardon ozo continuer pasteur au lobby que bana oyo ba mitanga ki pa ba mindele ndenge ba koko wana kisi ba javia zo bisa ba koko bana o batanga na mindele c'est à dire que o ba kotisi déjà touche ya biso na mindele ba komi déjà baza ba compétent benga ba métier donc métier za moto za sous na position té azali dangereux alors bana o batanga ki non le côté mais même bino touche na bino par rapport même ya mambo Bible les a même la biso toujours oyo mondela même qui ozo monter qu'il y a les métissages ba trouver un peu une église kimbangiste le métissage ba trouver un peu na mouvement pe bangonza mususu le métissage tout quand on prend toujours ba kili comme indépendance mais tout ça ba indépendant te mutu ba votera dietende mutabimaka par là, vous la biso non vérité pas. Merci papa journaliste. Olobeli mouvement kitawala très bien. Na sepeli na on nzambe ya bakoko na yo atala yo. Po oya yaki koloba toza indépendant te. Toza dépendant de ngai mouvement kitawala. Pena sosolisa mokili yeba. Lelo Afrika Congo boboyi koko Simo Kibango. Boboyi el sikoyo. To bolingi. Motuna na kotuna partout mokili mobimba elanda. Boboyi ye. Boboyi koko Simo Kibango ke libérateur ya Afrika pour l'indépendance. Boboyi ye pour beaucoup tie pa na ye Bible ezali ko simba. Boboyi ye ki aza prophète ya baindo te na sepeli. Omoni mouvement kitawala. O misapi eza combien? Eza mitano. Eza mitano ti. Tala côté mosapi ezali. Kitawala azande koto. Kitawala aza boete. O nyoso bato yo bazali ko bebi samboka na biso pona likambo ya indépendance. O samba kite, oza na prévété, oyebi eloko moko te mais oye ko défendre likambo wana. Oza na premier mais ozo kende ko défendre makambo ya 6e. Ata mayele na yo eleki ndenge nini. Yo oza na premier ozo kende ko défendre makambo ya 6e. Ba mathématique oyo ako défendre makambo ya indépendance ya Congo. Pe Afrika ezali kitawala po ba preuve eza na maboko ya kitawala. Moto moko te mouvement moko te eko défendre likambo ya indépendance ya Congo. Moto ya kozala pembeni na kitawala ezali koko Simo Kibangu po yende moto azalaki na kitawala esika moko na justice ya mindele pe na frappe ya mindele. Moto moko te ayebi likambo ya indépendance na Congo pe na Afrika. Lelonga na ye na Bible Afrika kolakisa bato ete biso tokosamba na baindo te biso tozosamba nde na mondele ye moko Vatican asi akomi maloba na ye ete mosala na ye na Afrika esai nini esili nano botangi te boza koboya pourquoi te mais pasteur voilà. Yo likambo Bible awa pasteur vraiment tous on a combien de chrétiens na Congo comme le président de la République comme le président de la République voilà attendre la Bible azamuto ya Bible ozomona même première dame ba nyusu bakenda mangomba est-ce que likambo Bible c'est kolobela nano batangi Bible te papa journaliste Bible eza na maloba mibale nano batangi te olobi likambo ya vote awa na lingina koma na likambo ya vote tango bakoko bazwaki indépendance loi ya vote ezate oya tie loi ya vote kaka bana oyo bakoko bawelaki bokonzi oyo ba traître vote ezali nde eloko ezali ko giser loi ya Nzambe na lingiyo na boyi elo na loi ya Nzambe lingi bongo te Matthieu chapitre 22 36 37 suka na 40 linga Nzambe olinga moninga na moto ndenge yo moko za komilinga awa olobi likambo ya vote nde na lingina lobela mokili vote yango banani baza responsable ya vote wana kaka basali ya Nzambe baotanga Bible no mais batangi na Bible te po Bible lobi ko sala lokuta te ko sala ekobo te ko yiba te ko boma te ndenge ni basali ya Nzambe bana vérité te na kati ya mboka na biso
basali complicité na gouvernement bazali kolia mbongo bayokani na gouvernement balia ka mbongo po basaka makambo ya lokuta na mboka na biso na indépendance basali ya nzambe bakobanda kokufa banda lelo ti lobi bazokufaka pe ba onyoso bayaka na télévision epa na yo na lingina na lakayo bakobanda kokufa moko na yebisi yo ya solo po lokuta eleki na bango mbongo bakendaka kuna po kozwa mbongo po batre mboka na biso na vote tango bakie ko voter il faut pas bimisa moto yo lelo ba population e votaki ndenge ni ba bimisa ka moto yo population ba votaki te banani baza responsable ya vote ba pasteur no basali na nzambe no ndenge nini bakoti na lokuta ya kosala makambo ya satana batiki makambo ya bonjambe basale la nzambe ya solo liwa ezoye la bango ya kafu bao nyonso balekaka na télévision bayaka koloba ba père spirituel ba pasteur o balobaka na likambo ya indépendance makira ya bakoko egangi il faut babanda kokufa po baza bato ya lokuta awa lelo ndenge tokende na mapona mina bango est-ce que moto bako voter kuna yende akobima et puis vote ezali awa te vote ezalaka déjà na pas ba mindele do bayebi déjà moto na bango bayebi moto na bango déjà basi babimisi ndenge ba président na biso batiaki ba candidat boy basi babengaka bango moko na moko kuna 600 pesa biso 60 yozwa 40 ngai na kolinga te yozonga oya kolinga pourcentage wana moto na bango bo voter kotoyo bo voter te eteli bino bango basi babimisi moto na bango ba pasteur bakoti pe na lokuta wana eloko eza koleka mabe na mboka na biso yango na lobaka mbala ombala gouvernement alingi kosambisa mangomba te aza complicité po na gouvernement oyo eye ba valeur ya bonjambe na biso il faut gouvernement oyo esila elomba ekende longo na Vatican comme ça likambo ya indépendance na biso ezwa valeur et puis bible africain oyo tokende kotika ngo na parlement batanga bayoka maloba o Vatican ye moko alobi ndenge nini lelo ba pasteur bazana bosembo te ndenge ni ba pasteur bakieti na makambo ya ba election bakie ko pona moto na bango balingi pona lokoso ya mbongo nzambe pe aza likolo aza kotala biso bible bazoboya makambo ya mabeo baosala bikobo bazosala butu moi kindumba bazosala butu moi e komamika na bible oyo moyibi bazosala butu moi bazoboya yango ba pasteur tribalisme o bango baza kosala population baponi moto na bango bakie kuna baliembongo babimisi moto mosusu oyo aza responsable ya indépendance nani basali na nzambe te est-ce que baoloba vérité ke lobi lokola baoleka na ba élection soki lelo yo fati ozwi te yo zwaki te oyo azwinde mukendi baoloba vérité wana baokumisa fati mais ya zwaki te ozomona ke basali na nzambe baza lokuta baza bato basali la nzambe te siko tango kitawala ye na bible baye koboya kitawala nde moto oyo ayebi tina ya bible te eza kitawala baye na bible baboyi te parce que bango pe ba pasteur to esala bango esengo bazomona ke boza ndenge moko na sens que bomemba toza ndenge moko te la baninga na biso baye na papa journaliste tika na sembo la bango toza ndenge moko na bango te omoni kotenga nazali na yebisa ba pasteur kitawala to votaka te to votaka te kitawala tozwaka carte de retraite loi oyo mondele ayaki kotiela biso pièce pasteur sko bino makambo na bango ya ba voyage na bino teo muto ki lesika boyo ngana auto uti Equateur soki okanginga okomemanga wapi et puis eza carte de retraite eza carte ya identité ya Congo te eza carte de retraite soki kaka carte de identité bozwaki yango soki vote sili to bwaki siko na okena ngo wapi ngape na votaka te nakende kobebisela bino makanisi pamba kitawala to votaka te ezande ya solo mokili mobimba esika kitawala azali to koyiko kende na bureau de vote te ko voter moto soki oyoki kitawala ke na bureau de vote ko voter azali kitawala te wana azali ba église oyo ya posa ya mbongo ya lokoso asi alio ya yembongo ali ame fongola non kasi très bien place wana c'est-à-dire que moto boko ko kende makambo ya élection te moto ya bokoka ko kende makambo ya élection te omoni lokutana ba tala bible africaine kangiba bible africaine botanga bible africaine na bible bobo ya kawana botanga bozoki makotanga bible pona nini baoki makotanga bible pona nini bayebi ke mabe na bango ekokangama na kati wana likambo ba élection lobi nini siko ifo izala ndenge nini kasi to likambo ya ba élection papa journaliste ça dit que faut quoi royaume kaka
eloko mouvement kitawa le welelaki ezali ba élection oyo te mwana nyonso akobima na Congo azali mwana na biso mais asa ela règlement civilisation na association ezate bolingo ezate siko ba élection nde tango to voter est-ce que moto wana kolinga mboka na ye pe akolinga peuple na ye et bon ceux qui moko parmi bino kasi bino bato bobo ça na bato boyebi bato baza quand même na comment baza intègre oui que ah ndeko wana za bien ndeko wana quand même abundara ba valeur Lélo, par exemple, par rapport au système, tout ça, pas Moukendia comme ministre, tout ça, papa journaliste au lobby bien, Bokonji ou Takepa Inanjambe. Ava, okota na libumu ya mama, Nzamba yebaka ki yonde okozala journaliste pour na kolobela Congo pe Afrique. Ngana koya kotia yo journaliste te. Nzambe asi apona yo. Ata okei wapi, ata osali ndenge nini, ata bakase ndenge nini okobima journaliste. Lelo Bokonji ya Congo, ya Afrika, azoya. Bao nyonso bazali kosala bazali bakonji ya Congo te, balingi Congo te, balingi Afrika te, balingi solo te, baza bato ya lokuta ba miyibi. Bato balingi vérité te. Pour ce que yebisi vérité, azana ba moyen na ye akoluka pour na éliminer yo. Nzambe azali. Nzambe wana nam bakoko oyo. Bakoko na biso babeta maki fimbolo kwa nyama. Banyokpa maki po bango bazwa bokonzi. Muindo moko te abundana berji, muindo moko te abimisa mondoki po na kobeta mindele ke azwa bokonzi. Lelo baleki na baponamia, babandi ko finga na nano bakomi na election te, babandi ko bunda, babandi ko bomisa ba innocent po akoma mokonzi. Pe bato wango bavotaka bango moko te batia kaye na mosala bisika bango bazali. Bana na bango mabota na bango na misala na bango. Est-ce que élection na bango wana nde ko tonga mboka na biso Congo pe ko bikisa Afrika noa bato bango wana baza ko kufa na este bakonzi bazali awe eloko ni baza ko intervenir peuple kutu yemoko bazali ndazu zwa qui un peu relève peuple tam so sali mo exploit et le réseau comme ça peuple voilà. Civil quand même basali préparation ezali Nzambe aotinde la bango moto oyo ye moko asi apona pona kosukisa likambo ya indépendance pour ba proclamer indépendance tozwa indépendance totale économie politique culturelle na spiritualité na biso ete religieux na biso ba proclamer yango catholique Vatican mosala na ye esi la na Congo na Afrika ye moko pe komi Bible africaine pona kotalisa biso alobi awangani alobi botanga na bapaze oyo tangela bandeko bapaze oyo bamona poto bakana munoko te sikoyo soki botangi te bokoyeba ndenge nini ke balibere bino indépendance na bino eza sengi paz we sengeli basomba Bible africaine batanga yango bandeko na biso ya senko ba pasteur nyonso oyo bazali ko soutenir mabe bazali ko soutenir makambo ya indépendance batanga Bible africaine bayebaka ke liwa ya kafu eziyedi bango. Voilà, nazomona bakomi la Senko refuse d'enseigner la Bible africaine aux chrétiens fidèles de l'église catholique en RDC. Voilà. Batanga 5 pages par le Exode. Voilà. Bakomi 94, Exode. Voilà. Pertinence de l'Exode pour l'Afrique. Voilà. Bakomi page 1306 Esdras. Bandeko batanga Esdras bakomi sous 1321 Néhémie bandeko bakomi 1490 Maccabée voilà bakomi sous 1569 Pertinence du livre pour l'Afrique Sagesse voilà bakomi sous 1602 Siracide bakomi 1699 Matthieu et puis 2012 2 Corinthiens voilà 2028 Galates et puis 2072 des Thessaloniciens. Voilà, batanga yango na Bible africaine pour ba prouver likambo nini oyo Vatican alobi pour na likambo ya indépendance. Voilà ce que Senko cache aux chrétiens catholiques la Bible africaine en RDC depuis le 11 mars 2016 voilà. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que batangi silence. Bon, voilà. Donc, voilà. Bayoka makambo Vatican alobi na bapazi wana. Pona a libéré mboka na biso depuis 2016. Bandeko balingi kotanga te. Ndeko mukendi na ye koyebisa ba Congolais pe ba Africain ngonga ekoki. Mais liwa ya ba pasteur eye.
liwa na bango ye ba onyoso bayaka na télévision bakobanda kokende moko po vérité eza na kati na bango te baye kotalisa bato bokoko yango batalisi bato eza nini il faut ko expliquer bato lolenge tokoki kosalela bokoko yango kana kuta chamba nakuta makasu nazwa yango na simba nde bokoko yango ana te nzambe ya bakoko na biso lolenge ni tokoki kosambela nzambe ya bakoko na biso lolenge bandeko basimba ki bible na bango pona kotalisa bonzambe na bango ete nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob nzambe ya boye na boye biso tokotalisa nzambe ya Ilombo nzambe ya Zakaria nzambe ya Bokotombolo Wilbon nzambe ya Koko Simon Kibang nzambe ya Efomi Edouard dans le rôle pour le moment tout ça la montée donc pour na yo il faut tout ça là oh pona ngai kosalela oyo na simbi yango preuve pona lingi tango likambo oyo Vatican silisi déjà pona ke atindi Bible africaine botanga yango pona bo préparer kokoma Bible na bino nde na Bible na bango na pesi bango ya biso ba africain ba noire ba congolais komami siko na oyo na simbi yango po awanga na te oyibaki eloko na ngai prevenir ni elakisi ke ngana na eloko na maboko il faut na nazana siko banani ba kokoma siko yango c'est ça maintenant le problème papa journaliste ba komi bazali kitawala azali na bato ya bwanya kokanisa te ndenge okutaki biso na zamba kuna bato ya bwanya bazate bato ya mayele bazali kitawala pe bandika bwanya pesa bwanya université kitawala ezali partout na Malawi kitawala ezali partout na Katanga partout na Zambie partout kitawala ezali bato ya mayele bazali mais mayele obino bomema na kati ya bonzambe na biso o bomema yango eza mayele ya kelasi eza ya kelasi te mayele oyo ekobikisa mboko eza mayele ya molimo eza mayele ya kelasi te pon tango bakoko na biso wana bazalaki bao batangaki bazalaki mukeme ba monaki mondele pamba pona nzambe alatisaki bango mayele ya molimo ndeloko ekobikisa Congo pe Afrique mouvement kitawala ezali mouvement oyo eza na secret ya indépendance ya Congo pe Afrique esengeli kitawala abimisa dossier ya indépendance mondele ye moko ya Vatican ya a proclamer indépendance na biso ke makambo na biso na bino esai nini esili senko kanga bisaka nayo mouvement kitawala na gouvernement na bango basala mariage ete proclamation ya indépendance na biso esalemi yo koboya mouvement kitawala tala nano Emily Patrice Lumumba oyo maloba oyo alobaki nani apesaki ye eza na mouvement moko epesaki ye discours te eza kitawala nde pesaki Lumumba mwana na bango bapesaki makasi wana force wana po akanga mindele sikoyo toyawa kitawala basimba ka Bible bolinga kikoko Simon Kibango bokomi sikoko boya ye lisusu po bakuti église kimbangiste eza na Bible eza na église wana ezali koambrouiller milimo ya bato koltalisa bato oyo ezali solo te komonisa bato makambo ya lokuta et puis bandeko balobi ebele ti lelo tozomona solution kaka te bokok bato pe baye basimbi bokoko yango batala bwe nelo komoko ezo marché te nde na ye koyebisa bandeko ke tala Bible africaine botanga boyoka maloba ya Vatican oyo atindeli bino na Congo depuis 2016 mais awa senko abombi yango esika azali kolia esengeli abima wana te mais oza poso muindo kotika la muindo ndenge ni muindo kokoma mondele pa otre la kamilimo na biso ekendeke mosala na Vatican ba préparer ba kende. Merci mingi ezalaki pasteur Ake mouvement kitawala okiboyo kindeni avec un peu pour répondre à la question surtout comme na souke ezaki vraiment tant échange moko ya makasi bande ko babisa ngaba de komsu babenga ba mama msu babi mukeni yosepelara mukeni dabunga na plateau na componente so elingi olobani babike mukeni dabunga na plateau amon ba monanga na ndeko msusu hors caméra toza ko sola bien babi mais apparemment na plateau ça la net boye ba la rana batouté mais ils arabo inde pour tout ça la mosala pour que vérité bima tout ça la vraiment dans le linga solo ceux qui tolingi ba toujours loba même bozo comme un papa qui a ça lobela awa sur bato bakufa wana ils ba aventure té que bato bakufa ba pesa ba makina na bango pona mboka oyo donc ceux qui m'a msusu toujours comme à la légère mais bato bakufa
pour Nayango. C'est-à-dire que il faut vraiment tout ça la ramasser là vraiment na sérieux nyonso. Merci pasteur Aki pour nous répondre à l'invitation. Maloba na yo ya moi musuka par rapport à lelo, to fondela ki un peu na moi likambo ya Bible makanisi na bino ezalaka nini, to yoki yango. Moi liloba na bato to koko kabona yo. Oui, merci papa journaliste nazali ko yebisa ba congolais, ba africain, ba fungola miso pe ba fungola matoyi pe balengela ilaka ngonga ya indépendance na biso ekoki. Kitawala tozali awa pona kosunga libota ya muindo nyoso pona kotalisa ye seke likambo ya indépendance bandeko nyoso na ye koyebisa bango kaka bino ba pasteur nyoso bozali ko soutenir indépendance o bozali ko soutenir makambo ya élection mabe yango wana eyeli bino po kuna vérité zate na pesa bandeko numéro ya téléphone 081 52 38 784 na bandeli 081 52 38 784 na pesi bandeko na ngai yo balingaka nga mingi penza na maloba na lobaka partout na mokili mobimba bambote ebele kange mungu shukra ndeko na ngai ya mwasi nyoso salaka pona molobeli ya kitawala nzambe apambola yo papa Mark Mukendi ndoi ya Mukendi journaliste nzambe apambola yo mama na ngai oyo penza atelemaka pona likambo ya kitawala mwasi ya papa Thibaut Kitembo mama li nzambe Colette nzambe apambola yo bisika ozali bandeko nyoso na tuapa bandeko na ngai yo bazana Katanga na Lualaba na première prison tozalaki na 4 prisons prison oyo ezalaki ya liboso Kasasi Bunja Bolingo na Ekafela. Ekafela nde base sika discours ya grave wana oyo ekangaki mondele eutaki pona Emeli Patrice Lumumba 4 prisons Kasasi Bunja Bolingo na Ekafela bandeko nyonso na ba prison nyonso wana na pesi bino bambote papa na ngai na Lualaba esika ozali pona ba ide na yo nzambe pe apambola yo bandeko nyonso partout na Malawi partout likambo ya kitawala mouvement kitawala to telemi pona kotalisa mokili ya Afrika ete bonsomi na biso indépendance to umeli nango tamolayi balingi ko proclamer yango te gouvernement congolais tozwa komemela ye Bible africaine na parlement batanga yango po Senko a libéré mokili na biso. Merci mingi bandeko bolala ki biso ebele MC Ntsongo mwana bakoko capitaine ya base litoko nyoso pêche bambote ebele bisika ozali kolanda biso pourquoi pas la famille le couple Kitembo to pesi bino bambote ebele bisika ozwami tozaki assister na docteur bazaki bandeko nyoso kitawa la bambote mokili mo bisika bozwami ba mouvement nyoso bolanda biso ba téléspectateurs na biso abonné la grande équipe Ngelesi Elohim Mazaki wana na prise de vue mta coordonnaki assisté par Paradis. Merci na bandeko na biso ebele ba maman Nanosoki ba maman Bibiane ba papa Sunda ba papa Kabila ba maman Colette bandeko bazali tellement ebele bandeko ba maman Sylvie tozara tolinga rabino mingi pona lelo to silani pe to kuta no prochain numéro bye bye. Debout Congolais, bénis par les sons.